voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple, maman n'a pas oh, yango yo, la voix du peuple. Avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de l'émission de la presse. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre émission Vérité en face, dans la chaîne Abisso, la voix du peuple. Le programme Abisso na bino oyo tulingara mingi, parce que ils ont édifié Batou, parce qu'ils ont changé façon au monde la makambu, parce qu'ils ont zungi sabande gobelé na droit chemin, ils ont exhorté ne to le barabisso Abisso église yango Vérité en face. Bandeko tous les jours, boke na l'église, boke na ba dimanche, ba mercredi, mais boye ba rappeler que bozala kilt na bino o bolandara comme na Vérité en face et sika oyo ba expérience ya bandeko mususu ezo sala ke lelo et sika oyo zwami oye baneni na kotambusa bo moyo pe oye baneni na ko conseiller famille banato bandeko na yo. On se retrouve juste après élément au poto démarrer sur Nabiso. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Boza ebele à travers le monde, boza kosenga biso suite, il y a dossier, il y a ban à internet. Je pense que, et Ningisagi moi bandeko ebele, comme j'ai toujours souvent l'habitude de dire que baboko la lokutate parce que un jour et kobota et kobimisa ba fruit et puis ba conséquence ekoye bana. Lelo biso na ngam na biso de tolobaka tolingaka toujours ko faire triompher vérité. Alors, vérité lelo, toza sur le point yako yeba yango. Nani entre les deux azali koko sela muninga makamu. Nani entre les deux azali bongo ko luka malheur na vie ya muninga entre Ndogonabiso Rolls na Pelvi. Je pense que ce jour-là, ba ne rebelle na besoin qui ba remarque na bino, c'est que déjà quand ils viennent ici la tempérance mais au moins toujours attend tant aujourd'hui nous allons finir avec cette histoire par rapport à l'élément oyo tobakisi pour nagoyeba entre Pelvi na Rolls nani azoko c'est la mninga makambo sinon to zoa juste élément oyo et puis yamba bango pour que tout yeba nini aussi sa problème. Merci. Bonne nouvelle pour la bandeko nyonso bokozwa libaku ya kitoko ya kokutana na élément oyo ndeko na bino Vincent na yeko sala bino. Bonne nouvelle les amis, les masolo ya vie.
awa bozomona naza na makadam oyo yango ne memaka biso ti na Maluku centre et memaka biso na Maluku centre, c'est-à-dire bifurcation ya boulevard Lumumba oyo nzela mosusu eke mbaka na ti banzela Bandundu oyo ne memaka biso ti na Maluku centre. Lisolo ezali espace oyo bomoni eza na nsima na nga oyo ezali bongo concession bazo kata mapangu 20/20 oyo ezali opportunité kitoko mpona bino. Pourquoi? Parce que mapangu mingi toya kosombaka awa na bamaluka kote ya Maluku awa ezaka mingi fo kota na mutuka okoti na kati mais oyo eza opportunité kitoko eza ke nde botomona mituka ezoleka awa. Donc concession na biso ebandi kaka na makadam oyo tokokatisa na dari mpo tomona yango bien, c'est-à-dire concession na biso ebandi na makadam oyo. Donc nde toza awa ebandi awa tokitango tina sekuna meko kitango sekuna ya sango kitoko nango eza ke toza peka na makadam. Donc toza eza arc, donc arc nyonso wana epesi etali makadam ekiti sikoyo ti na seboye 20/20 $4,500 américains. 4,500 $ américains ozwi lopango na yo 20/20. Bandeko mingi bakoma koloba ngala osoma lopango na Maluku na novana na Maluku te. Botala erreur bosalaka. Lelo investissement eleki mabele ezate partout dans le monde. Muto akosoma lopango na ye 4,500 $ awa. 1 heure du temps ou 2 heures du temps après, soit le gars teka yango oteka sous 4,500 te. Alors que mbongo yo bomi na banque, soko 25 ozaki 4,500, sur les comptes courant, après une année okuta yango ekomi peut-être $1,000. Sur les comptes épargne, peut-être ba baxelo $10. Mais awa kara 1 heure ou 2 heures du temps pour sombi malamoko bénéfice ekomi yo parce que ils appellent à cadre investissement. Donc pour na bandeko baza na posa ko tonga bandaku na bango ya ba rêve na bango. Parce que le lot qui chasse les ofongwama. Pourquoi pas kotonga ndaku ya rêve na yo nengo lingaka lupango nezala? Pourquoi pas koboma mbongo na yo na mabele parce que ebilobi nini kozala te? Et surtout que les espaces mo déjà développé bandeko mingi bazala bandaku awa basi batonga courant mai makambu tout eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour na ba contact nyonso bureau na biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc ils sont non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pour kopesa bino be explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o bomoni to tili bino na se. Visite ezali bongo chaque dimanche na charge na biso bis ezali wana pona boya ko faire visiter bino esika na bino. Ndeko welela parce que awa tozaka na 229 parcelles ya pamba. Donc 229 parcelles à Pamba neza awa na kati ya concession oyo eza opportunité pour nous parce que oza tout près ya makadam. Donc makadam ozomona oyo soko continuer tout droit au keti na Malukuville. Donc toza Malukuville eza mwa musika na sika biso tozali. Welela ndeko sika ozali na poto partout même na Kinshasa awa yaka kosomba mabele na yo tonga ndaku na ya rêve to yako bomba mbongo na yo na nzela mabele po lobi yo kaka ndeko bénéficier. Donc pour plus de contact na bibo benga biso to boya na bureau na biso. Merci. Un élément très important, la ngana bakisela bino ezali ke ba mapangu nyonso eza awa eza déjà ba parcelle cadastrée. C'est-à-dire au sombi lupangu na yo mala moko na kati ya contrat bazo sela yo oza dans numéro na yo ya cadastre o kende déjà kolandela makambo na yo. Donc eza te ko sombi lupangu obani suko lugo ba ndenge nini kolandela non. Donc ba parcelle tout eza tous les 229 parcelles eza na ba numéro nango déjà. Donc venez acheter vos parcelles pour construire vos maisons de rêve ou pour investir, pour que plus tard, Ebotelayo va bénéficier à Malam. Nous sommes ici, la voix du peuple, cadeau de Libino Yango pour l'année 2023. Merci.
Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour. On est toujours exhorté Bino, investir dans l'immobilier, co-investir dans ma belle les Kinyonso. Donc, aux alentours, on a yo, il y a ma mabele na yo 20 sur 20 et si kaoyo est vraiment très accessible pour na bateau oye na mutu gonoti liboso ya lopango na yo. Nous félicitons bandeko yo ba si ba sombi et bandeko ba kosoma ba 4 ba 3 ba 2 na mbala moko. Pourquoi? Parce que ceux qui yo pour yo alors au monde qui rose le pont ka moko. Pourquoi? Parce que ils a place moko vraiment ils a très accessible mutu toujours kota mbala moko kana na makadam wana. Venez acheter vos parcelles parce que les amis étaient au courir déjà de l'autre côté, chers amis téléspectateurs, tout ça en présence, il y a Bandeko Nabiso, mais c'est grâce, mais c'est Rolls, na Nabiso à moi aussi. Nous voulons finir aujourd'hui avec ces problèmes. Oyo et Zoaki Biso moi temps belé, bon moni qui toujours moi temps et belé pour na coller la situation en haut. Là, nous avons pris le temps à Roluka Kosololana, mais c'est grâce avec son cousin qui ne veut pas passer dans l'émission malgré notre insistance. Il veut jouer rôle, mais la musique à la caméra. Nous avons pu quand même faire comprendre que ce n'est pas hasardé. Ils ont qu'à pas m'abouiter que nous avons Rolls à pointer du doigt dans moi sinaye. Et vous allez mieux, vous allez la mutu, vous avez vrai face na yo, identité na ye, cause à la identité, vous allez moins doute. C'est mieux aya ayoka. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et le lot, je pense que tout soit en habitude à Kimia parce qu'on a eu le temps de préparer Baonion pour que tout est vraiment dans le calme. Monsieur Rolls, bonjour. Bonjour Vincent. Monsieur Grasse, bonjour. Dans ces pays, vraiment, dans les accepté les sous. Et puis merci quand même pour cousin, qui est au Tchèna, nous avons assez le temps où qu'est-ce qui s'est réellement passé. Est-ce que Zagin comme le Ghana a passé naïe, Zagin a présent pendant les besoins du Fanaï, il y a Zoko Satoni. Dans le octobre, il y a dans le calme. Monsieur Rolls, Lolo, je pense que vous avez besoin de silicater, vous avez besoin de gamater. Tu veux que la vérité ait triomphé. Oui, voilà. Ça. Expliquez le Lusco, mais c'est grâce, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que you se retrouve avec tous tes états jours, tes allées. Merci Vincent. Mais c'est grâce à moi, je n'ai rien à voir na coupe na bino, tona libala na bino. Natana ma monté concernant wana. Mutu le roi ngai na ro longate, d'après ngai ko na ngai to ko na niveau ba TV. Si seulement si Pelvin azaki ata intention ko s'excuser pas na ngai, tout traitement amiable. Peut-être que nous comme un comité, tout un niveau de comité. Le problème est que je suis congolais, précisément à Kinshasa, mais avant de Mingina, Nairobi, na Kenya. Avant de trôner à Kenya, na Koli va trôner à Kenya. Quand nous vivons dans des conneries à Kenya, ayat Congo liboso nanga. Anga komi ana Kenya, bambande ko sale senga falinga pena longa kuna na ya awa. Longa kuna na ya awa, tona ya awa. Naivana bateke azulenga ndako na ndovana non. Alulenga flat, on a bandé ko vanda. Et on doit vivre en flat. C'était un bon jour, na beta beto, na vérifié na kino onde salaka. Na ok na bandal. Parce que na route na Pelvina ta femme. Permettez-moi d'excuser à la fois passé na débordé ba terme même il fallait pas. Mais excusez-moi qui tension. Parce que toi mi bal il faut comprendre le péno état na ngana za nango. Et makambo na côté nango. Ils sont en place na ngai. Na côté na Pelvina to sololi. Quand les mêmes jours. Bon. Premier jour na doit que le roi moi si to vivre en nena. Na doit que le roi ba fimo ben le roi, bon, excusez-moi, le roi Tiel, quoi, disons. Ok, tu es, tu bimina, tu sais, tu ressens na butu, et na tongo na libéré na nga, et tu soleil na ye. Comme na katanda, tu la ligne na tongo, bon, nga azam tu m'as dit ma tongo. Mais pétongo, fatigué anda, malgré tu n'as rien à confiance, n'est pas 100%, mais, bah, na se réserve pe na mabilo na mona tikile nda moi clé na bike aza mutu so ake ya tikile ma clé
Bimpe na tiraki na pongi. Et na ozonga na butu. Na côté na kati ndako. J'étais étonné. Yaki likamba butu moko. Et comment il commis jusqu'à Eros à Katia. Mais qu'un peu expliquer par rapport à Vinaï. À la place, c'était un peu un mois. Un mois. On a peine à la moutouté na Congo par de Konanga. La préférée to va naï. On doit vivre naï, to va naï bon. Et l'on a mal dit que il y a Ozoaye tout c'est comme que tout le monde 22 mois ça va vivre en là. Moi na kepe na bimi pe na kepe na. Yo bima batongo ozonga na pourquoi? No ele kana na journée oyebite mo yebi kotika ye. Yebi kana tika na ndaku tout ça. Na yakuta pe ndaku tout abongisi ala prépare. Ndaku et hôtel plutôt. Na yakuta ba. Oh comprendre nga, je suis sous émotion. OK. Mais un peu comprendre nga. Na yakuta pe na chambre abongisi tout. Moi si tu vivre na ye, tout le monde me sana. Mais moi ko raté koki. On m'a posé na tunaï. Au c'était un mois. À ma grande surprise. Avec ça qui a dans ces minanga. J'ai minanga comme j'ai minanga bon. Moi na wanga nati. Et ça moi je vivre na. Ça li un mois na ye. Na que tout ça la tout bat ba rosala. C'est tout à fait normal comme na j'ai minanga na ko ndimashine. Mais il a baissé en condition. Et que la famille n'a pas un peu logique quoi. Par oncle na bango, pas un peu brutal. Ni na baliété, la famille n'a pas bien ni na santé bon. Et là moi pratiquement possible il y avait un hôtel. Et nandingi ya dignité na cause ya dignité na ye, ba mon moi ça zima vendre en hôtel. C'est pas et sa propreté. Mais qu'un peu ko yo kaye. Yo qui à moi si bon. Maintenant que pour ça les années on a loué ndako du appartement quoi. Ça qui est bon on va qu'il ndako. Mais et l'homme ça nga bien na ndako na ko yate pourquoi? Na bimi na pas na bangote. Oncle na bande ko mo ko tayi binga na famille. Mo tayi binga za te na ko ya raté tout le temps et surtout na santé, ba famille na va binga été. Vous comprenez na yebi pe no qui ni vraiment bien vraiment sauter parce que na longwa kala na za ma bon là ba nini azaki le roi un peu sécurité nanga quoi confiance nanga yi c'est que na ba no pe c'est confiance à 80%. Le mec il a fona mi battre la paix là c'est réservé on a tika na kati hôtel na zula kenda je te dis banda le jour jusqu'à jour d'aujourd'hui na yebi ndako wana te na place za ndako te na koma pété na koma te azo penda ku au début ya bandeko ya bibi tonze maison na mkiazo ya ayaka na ndako tukutana tosolaka maman ba light pe na pesa ke pe mbongo pesa ke mbongo $800 za mkete asa ba light yoko maman mobwe aya suti ya komotini na cuisine na katenda cuisine na mtando ya téléphone na ye azumbo akena ngani komeka mingi téléphone papa mais et comme appelle la maman le téléphone avec les temps vu que tu as sur la trône cuisine téléphone il m'a tu ne consomme pas tellement trop ni mais komeka intermédiaire comme cuisine na yo on a des femmes surtout l'autre fois vous avez parlé de nièces de leur comme cousine photo sur la penza et kamunenge les alaki pour que on va développer là-bas juger parce que là on cherche à savoir yom to koselier makamuto neni donc bon là vous nous parlez des cousines alors que l'autre fois des nièces différence c'est ça oui nièce c'est ça tam souvent un grand frère na ye moi cousine ça bana papa kuluto moi la maman leki moi la maman kuluto bureau bon bref on a pour ne pas trop stresser ndeko na ye quoi bando ya ndako les femmes sont qui peut musala OK musala boye ayana simana ngai mona pa alambi asokoli bilamba les femmes sont yeko tumtano tine non so ke kuna salaire muso po to mesana déjà Romain vous appelle ndeko na le roi famille vraiment quoi pas penser to mabete ya pe basala nga musala niki bilamba am sona zonga batika fongola na ngai
On a plein de choses, on a tout tablette. On se tourne, il y a pas tout. Les femmes se disent bon, on a une tinda rapa cuisine, wana cuisine. Et comme un moment boy, là c'est problème là qui tant à combattre. Là c'est problème avec le commandement wana. Asa bref, il va détailler vraiment la été. Ayo botem bonjour. Donc appelle sonner. Pas bien aïe. Pande quoi maman na Dijon. Ta femme a boti ban hôpital. Hôpital moi na boti bana mapasa. Boti bana mapasa. La roue dans ça là. On a na kacha msala. Mbali boso benga nga papa ya jour wana. J'étais un peu troublé. Na remena na posana ki na mona bana ngai. On a zoya aux l'hôpital parce que vous avez fait un directif na ya. Non koyate. Et puis ba boti hôpital ngaliema. Koyate ngaliema ou Kalembele? Kalembele plutôt. OK. Nazo aider parce que tu vois. Dans histoire on a ba hôpital mamingi ya kini. Nazo saisir plutôt Kalembele mbolo. Kalembele. Vous comprenez nga? Vous comprenez nga na vandi trop avmaté. Muto l'exenga moi kinya bino mukie c'était ça qui est vraiment. Ndiko na nga vraiment pas tellement mais vraiment qui est pour me un peu comprendre nga disons. Avec ça nga Kalembele. Il y en a qui ni les mêmes jours. De comme on koyate bandeko na biso baza ba papa avec banoko baza un peu agressif le roi ba yebioté na famille et ba ko agresser yo et tout ça bon c'est un peu mort au bang c'est normal na bangi qui le lendemain non si je me trompe pas ay ba yobi nganga lisusu oui ba yobi nganga lisusu non moi na moko ko na normal quoi maladie tout ça bakocha ye ba docteur batala ye ba soigner par rapport à pondé na oti na mbongo même jour na tindeli kapa de konia na mama ya mama bango wana ya benga bango tindi mbongo yo le ka ba 2 jours si je m'abuse pas ba 2 jours c'est un numéro le ka et le kate ya quoi. Et comment un peu déranger non gamona parce que nga boti bana ngai baba moi nga moko etaniza critique numéro de catégorie comment mais qui peut se ressaisir le même genre et comme attend mo boye na qui appelle sonner tant appareil na sonner na ba m'appelle boye ndeko ya mama na yo na benga téléphone na qui peut même tolela tu n'y a pas. Oh non, moi, on a mon cas normali. Bon, avant de retourner, on a une photo, il y a bana na WhatsApp. On a une photo bana na WhatsApp. Plus, on a un peu louche là qui wana. On a une photo bana na WhatsApp. Papa, gracias. Ba photo bana tinga ba photo bana internet on a l'accepté no dernièrement ba photo bana internet tel boye tel ba photo yo mais ça bana ba télécharger on a internet ni ba photo mona qui fait ça mona qui en était présent ba photo bana internet mais qui peut ko déranger nga ba benga mona mo ka kofi magres Makamango, c'était un peu louche quoi. Boza, boza dans l'hôpital parce que boza, non ya wana rapide. Non, koyate, da toujours ni ndako, toujours ni ndako mais moi je suis dans l'hôpital ba non comme sous ba tikali comme koyate mais maman je no sala to no sonne na téléphone. Mais qu'un peu qu'on s'est ressaisi malgré pas si wana na kufeli mwana. Parce que nous avons une question que se poser. Moi, na kufi ba na internet, est-ce que ça m'a solo? Ba non ba tini est-ce que moi ça boti? Pour nous sur la vana, dit quoi maman? Mon assurance me dit par rapport à wana malgré ba bébé
pensé comme un peu belé. Et yo les cas après 2 semaines ça n'a pas santé. La bien numéro les karaté. Numéro mais les karaté. Un bonjour. La bien bête à tourner mandal. Mais un peu au contempler la nature, ma mouté mais l'équipe belé, ban internet moi la coffee. Ma grande surprise na game na place na vandi. Mon m'appelle vient les kanga, il n'a jeune garçon mobile. Bon les kanga. D'autres comment? Moi si na bi ke azan hôpital. Malgré tout ba tembele soka bimaka nga binganga. Fa bingangai to ke mobile nga na bimi to sana ndako na mwana. Nengana koma tena sa toute fois ça tena koma te mais vu que na sona ndeko na mwasi à partir de quoi nengana retrouver. Mais comment roya na ba na mobile mususu. Tega mobile na roti kamote na approcher ba. Gene mana ndenge mo akana ndenge mabe. Ndenge vraiment mabe. Oh nani. On ndeko na mobile boete. Débat mais ça vraiment débat. On a si yo tiki mwana kati hôpital. Yo olukani. Oh non, vikenya uchoku fela mwana moko ya ndeko na mobile ya kozwa ngai to vane quelque part na meka un peu ko bosana. Pona za sona fanya mwana kati ni na olela la to blanc bon déjà. Ndeko na mobile ko miko kalmi. Ngono bof. Parce que qui tient main mwana. Moi que ndeko mbala ko kalmi ngati. Ako benga bof parce que il a ma besoin na moto. Mais qui un peu calmer tout ça. C'est pas venu d'accord. Besoin en hôpital, le bien mon enseigne. Non, il y a un hôpital. Je peux assumer hôpital. Chose grave. Bon. Ils aident à me ramener les cas. Na rose en capacité. On a le que Zara qui n'est pas vérité, c'est ça. Chose grave. Le bien qui est un hôpital na. Hôpital na Kalembelembe. La pièce d'identité, ma tout jour à Botaki, toute l'information, tout exact. Ah, qui n'est les femmes, bah c'est pas ma bé. Babi, bah y est billetté. Bah dans la moi si moi tu n'as pas pelvin na Botaki ma passe na kati hôpital na bango. Bah ça na mujita Botaki ma passe à kufela ki moi na wana. Bah yébité et l'eau moroté et l'eau côté. Je vous dis na biman hôpital. Les bâtis nous appellent fin wapi. Numéro na téléphone il est carasouté. Place na rosoye na yébité. Na mona ke souté et l'eau moroté. Et l'équipe oh non et maman ça me 2 ans passés. Ya mamba leloté. Ya mamba kala. Voilà, nako sungayo mwa muke papa grâce, je pense que la website kyo na sur l'explication na pesa kyo muke libanda na oya lobi ozomona que eza après pending moko. Mais na ngambu ya mama Pelfine wazali fiancé na yo a refusé qui totalement konima ngambu ya lobi. Yo pose qui le même avis parce que yo le botika le monde moi sur na zimité au tika yo ba makamona te na tabo zuna ye donc période azolo beza période yo na epi bozala ki déjà question na ngala ngena tuna na explication na azo pesa il dit que bazarola la na ye tout ce temps makamona ce s'est passé wana parce que ngana tuna yo na ebolingo ngo bando sala ngo nini tu parle-nous un peu d'elle selon oyo yebi sur fiancé na yo. Merci Vincent pour la question toninga. Maza pe na réglé ma cash na mutema nanga na journal lelo. Kota la makambo ndenge bandaki na ndenge zo kendele. Donc na comme na passe vraiment na mutema nanga. Pelvin aza mwasho na van na banga tamulai. Kolona ndeko ndenge azolo ba mambo azolo ba oyo. Ndenge to sola ki même na cousin nanga nazo kapasi na mutema kotala ndenge nazo Pelvin azana mama na papa te papa na mama na bango baza vivante des fois ayaka pa nanga tellement oui azana ba noko batata moi papa leki famille zali kolalisa mwana bato eza pauvreté
soyez asali musala na ye asali makambo na ye otianga masala soki amoni aokende makambo ne même église asignali même na téléphone papa nake église oui asambelaka papa nake église donc wana lobi kaka ube toza na retraite biloko mwa ndenge wana donc asa mwasi oyo naporta vraiment na motema na nga makasi tilo nalingaki même ti nafandi nalingaki makasi donc koyoka babiloko oyo nyonso donc naza étonné ezolekela même mayele nangaki bomoto nazoyeba façon naloba ndenge nini nayebi te mais sikoyo parce que nde nalobaki l'autre fois ye azalaki mwa chaud trop mais est ce que ozoyeba ye mwana mwasi abani pembeni na ye c'est la première fois même ye namona ye oyebi ye te nayebi même pas omona ye nanu te non ata lisolo na ye ata kombo kutu même pas mais quand même oyebi quelques membres ya famille ya Pelvin oui que mwana mama leki c'est pas koyeba famille mobimba mais oyo pene approche proche oui nayebi début donc nayebi bango nyonso même tozalaki na kimakango kisheri nabimi nasali prédote na famille na bango nayebaki bandeko ne presque bango nyonso oyebi bango tout mais en tout cas elongi oyo pana yo c'est la première fois ozoyebi bango ata mokie te voilà nakosenga na grâce plutôt na Rolls omeka mpe kosunga biso parce que tomoni yo ye lelo oza accompagné ngai d'abord tosola nanu biso boye comme ça mais koprésenter biso alors parce que na ngai natuna monsieur grâce ndeko soki aza nani mpo nameka mpe kose situe mais areconnaître ye te yo koyebisa biso alors ye aza nani nakoza molai te nga komo nayebeli nakomba Priska aza ndeko ya Pelvina awa Nord mbongo pananga aza moto naza kosetone ndenge monsieur grâce obaki ayebi te na femme ya Pelvina mais moto nga nayebi ndeko ya Pelvina na femme ya Pelvina o Pelvina lakisanga c'est elle nimtano ya kozwa bamongo tout ça banini oko passer micro s'il vous plaît to meka pe kosola na ye ce qui se passe réellement. Oui, oui, encore bonjour Yaya. Bonjour. Priska. Oui, Priska. Ok. Priska, tu bénis sur par rapport à la situation tous en et déjà, grâce à l'objet qui est azo yeba yoti. Alors, tu es yeba aux anan. Bon, on a une petite sœur, il y a Pelvina. Petite sœur? Bon, pas vraiment petite sœur, mais petite sœur, il y a quartier. Dans le quartier, tu es bien tout le monde. Parce que y a présenté un ndeko na ye. Oza ndeko, sunga biso parce que yo ni muto yo, toza go luka pour que to yeba entre Pelvina et Rolls na nazo ba lokuta na nazo ba solo. Sunga biso. Oza ndeko na ye ya famille to te. Parce que ndeko a lobi ke ayebi moi ba tebele ya famille mais le nom est bien monté. Tenan ndeko ne ya famille te mais nan ndeko ne ya quartier. Donc pas na biso, avait na biso après 3 avenues ya ba Pelvina. Boye ba ni neni. Oya Pelvina bando yo kanga suki pa mali na biso. Bando pa mali mso kanga suki de to yeba na kina wana za kisi des fois so ba kanga mona tindi biso singa. Keso mlange lo bonde to yeba na Pelvina wana. Mais to za ka quartier moko ba avenue Kande keseni. Ozo yeba e? Oui, nayebi tonton Rolls. Oyebi tonton Rolls neni. Asa mobile ya Pelvina. Mobile na ye. Mais yo yebi ete. Non, yeba ete. Donc celle mobile oyo yebi ya Pelvina eza Rolls. Siko expliquer biso na boyeba na nini comment solo ya yo na yeba no le kanisa nini. Na Pelvina. Na ye ezaki nini. Nga Pelvina bando tindange pa na ye. A présenter nga mobile na ye. Allez, il y avait un moment, comme qui un moment, il y a Pelvina a ebisinga yo leki na ngande na za boye. Na la maman befona sola na yo vi ke yo sola bien na Rolls. Tala na ebisi Rolls ke na zemi. Mais eza ngo zemi ya solo te za zemi lokuta. Mais ce qu'on a kokinda ke Rolls bongo oyeba ke na zemi te. De foyo ke na rakuna o ke na ozula ngambongo. Poye baka ke zemi ko tambola na komi ya terme wana ya raizate yo ke na ozula ngambongo pana.
nde na banda oya des fois biso na ye na kuti pe ya mosu ba être chambre bizarre place à banda vanda moi na bongisi ay mo pesa na lik na sala nga buna saleli pe na ke na ngai. Donc tu nous confirmes que yé moko na monoko na lobano ke azani na zimité. Tu azana na zimité tout va ni quartier moko na mona azani na zimité et bisanga na malokuta tout ça na cop na ke dans le mbongo viki na mona nga na mpe mabete. Ezaki mabete. Je sais aza mokolo na ngai tango bisanga likambo la kisanga pasa mabete. Yo ba nanga azotinda likambo do banoke kende ko zo mbo place mo be na biki na sana zimité no bezaki na mabete. Ndenga yebisenga convaincre nga tant que sernga avec nga mom kinga na yebi nga te so ezaki mabe bon nga na moi na mabete parce que des femmes no kati nga be par nga. Vous avez dit cop au salaki. J'espère que les gens comprennent. Beaucoup de parce que les jours où il y a un été, tu vas retourner aux yeux wapi, au moni wapi, parce que tout le cas est. Donc ça, la recherche n'a eu aussi découvrir. Mais ça n'a qui tout près. Dans un poste à Pelvina, il va n'était bébé. Mais juste un pour ça. Ah, mais qu'un peu qu'on reconnaître ma bé à ça là. Ça demande quoi, Yaromi qui dit ça, Yaro s'excuser. Ça demande quoi? Parce que nana poste à l'ibala na bangote. Nana voir. Nana mbongo, nana à l'aise, nana bien. Nana poste à l'homme na gagné si mal à bango. Mais le problème c'est qu'il y a qu'on reconnaître. On y va tout se va rater. Relation sous bagarda parce que on ne sait jamais le bien qu'on botte et na sali ba recherche nanga mon personnel tu n'as découvrir na ba jamais na roti kaibo ton na conteneur na roti kaibo été. Nous disons encore merci na ndeko na biso oyo a aidé biso pour que le loto to si c'est le camp oyo mais c'est grâce net le barabiso to yara wate pour na kopanza batu mais to yara ne pour na vérité yebana. Ozo comprendre que il y a sali témoignage na ya lobi que azali pire petite na ye ba yebani anoka ensuite pas mal qui na bango mais jusque là toujours dans une version il y a moi si na yote c'est vrai que tozaki ne jour na awanga ki abia yebi ko wanga na sikonsi na déjà défense il y a nani il y a défense il y a Rolls. Mais j'aimerais que solo lango na kolukako y ait la vérité ce qu'ils allaient. Elle est notre témoin na part na ye. Comme il y a wangana qui est mais il y a le but qui a bazar quartier moko deux ou trois avenues kaboli non 3 avenues kaboli bango c'est mieux ce que to benga ya awa avec version oyozu pa na biso na témoignage na ye benga ya awa comme ça a lobala misu na ye ko ya yebiye qui na sadiye aza inconnu mais ye aza na ba prévision la qui ba yebani 3 avenues quand asu ke pa na bango tout ça mais ya na routine na pa nous orambo. Je pense que biso to tata na ba caméra les temps yo benga ye to za na biso bena passer awa comme ça les temps ya roya pour tout bato yeba tout trancher du Cameroun fois pour tout parce que ye pas le gars qui a roti kamote soki vérité yebanité. C'est vrai que bala ba kufa mais il y a binu droit mutenga bebsa di bala na bino alors qu'il dit que la vérité. Pas de problème ça, pas de problème. Voilà, on se retrouve juste après Elema Oro. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et distribution sur Gambela na internet, c'est-à-dire les bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa à rendre disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya la provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision moni kazo passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin bakendo tikela bango biloko kolia Gambela na internet et pour na yango donc bobenga bango bobenga na plus 243 99 75 56 493. Je répète, plus 243 99
75 56 493. Place sur ça a besoin de l'euro coma au Bengi Bango au Sola dans les bons, c'est-à-dire bah assurer le non biloko au sombi et puis bah assurer le biloko de ma place où il reçoit matière qui est donc nous ça la donne orphelinat, nous ça la donne homme de veillard la bloc olia bah l'osso bah semoun bah huile tout ce que vous voulez bah miliki en tout cas Bengi Bango car na numéro na PC et ça le cambo sérieux celui Vincent Lobby c'est que rassurez-vous que bah mes appels correct. Je pense à les jours qui viennent tu retires la monnaie spot na bango ba no le tout moment donc même mais ça na gamela internet au sombi bilo on a osé la poto tinika mbongo na yo et bilo na ri comme papa maman leki bilo na ri qui n'est pas tata moi c'est qui n'est pas maman papa na biso to pas maman na biso to qui est na orphelinat to qui est na homme de veillard moko ou bien gamela internet bon maman na moi si mon na téléphone ou à expliquer bino nini na rosala pour que bloquer comment souci ezali bobengi Vincent pour na ba détail mususu par rapport à l'Ikamongo, Tobeni Gambela na Internet. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le solo Tozanango. Ah ouais, il y a problème Tozanango. Pour Nabicho Tolobi qui est lelo, il faut tout trouver l'ango solution et n'est au sein qui n'a pas grâce à Zoabicho à bengi la biso maman Pelvi pour que tout le gâteau y ba neni aussi sa problème oyo et na ba qui vraiment prière na ngeza qui le loto sur la kimia et les autres qui est bien jusque là et maman Pelvi na picho sumbote ok merci beaucoup yo penengoza boye de notre speaker tout à l'heure avant de démarrer awa o linga pété que mobala bala yo na ba doute déjà le solo ningi bimela ki na expliquer puis dozo ina na ko expliquer normalité na éclaircir ça que li kamo isa bo parce que obengela nga isa en sens ata yo na sepeli na acte na sepeli na acte donc yo ndimela nga te mo ndimela bato ba okosa yo ndimela ntai akosa na ka sika yo poza na ozali na posa bala nga te so ozana na posa bala nga te loba na tula pete na eso na tula parce que pour exposer nga ozo exposer o fa benga nga otokutana mais yo lingo exposer nga na misa bato eza sens parce que ça nga calme te pour na da calme te pour nga le bon ndima ngote sika posa bala nga te ko bala no nga te na kanya na makasi Maman Pelfina limbisanga vraiment ninge toujours exposé mais nga la ligne plutôt na sauver réputation na image na yo et pas mobile na yo linga bala yo parce que mobile no ninga vandi a comme déjà ma famille na ye faut ba yeba moi na bango bali moi ni déjà ma ramba boyeso ezo bima eza image na yo déjà touché et on te lingi to bongisango comme yo zo loba koza na yo innocente oyebi no makambo na te ko lo bon bala kombe pa vesa ta yo mo na yebi te faut be na ka awa na yo do za ki awa yebi singa pete to solo lina ndeko na ye mais boso ayebi singa te moi sango yo bala ayebi singa pete ke yo ya awa aya okuta na soi disant banda na yo luka aboko makimbanda bino mibale pour ça boko makimbanda bino balite kasi ozali na posa nango osanga soni po expose ngai mama Pelfina zwana nokimia nga na ngi na posa na sola na yo na ye na nga te mpona expose yo na question kaka na ngai na tunu ya liboso tokozwa na biso ota molai awa te question na ngai na tunu ya liboso ozoyeba ndenge mwana mwasi oyo oyebi nga kotya gba te kaka tuni ngai yaona te yo oyebi nga oye Pelvina question nyongo ozotuna ngana donc omoi buzoba oyepesa bakombo na nga siko moto ayebi nga ayebi nga kasi siko oyebi nga problème nini apesa kombo no est-ce que oza d'abord oza no artiste ayebi nga kasi siko yo oyebi nga nga nayebi yo po yo oyebi nga ayebi yo ye Pelvina nyongo osala na oyebi eleki na nga mamusu osala nga oyebi nga te kombo na nga Pelvina ata Pelvina oyebi nde na bango benga nda bengo ya Pelvina na bengo ya Pelvi oyebi okuluka te nyongo ya Pelvina mama nyongo osala ça va oyebi nga kasi ngai te okoloba na bongo te ya Pelvina na ngane ne yo yebande ko na ngai te omoi musoba yo yebande ko na ngai te na ndeko na ngai ni ya kata ndeko na training ya zanango
kasi te te pour la tula ye très ngana ta ba ya Pelvina biso nyonso na mala biso tuka elongi moko biso nyonso ta ndemo so ye bisanga ata ko na ya Pelvina ozopela makasi boye nini siko ozopela no nini siko problème ni oza bizoba expliquer à Pelvina oui mani nini expliquer biso na misu na ye loba nyonso loba ki ava expliquer ya wandoki ya Pelvina yo bandoti na pas tonton Rolste bandoti na pas tonton Rolste na ke uzambonge pas tonton Rolste na fait pas dans l'enfant yo bandoti ndamate ziana ne wandoki naza ndoki na ndeni nazo expliquer bien pour nous wanga nga bonga na yo na bino mibale na bino te ya so na tino neni pour bino mbate le baka vérité pas mo nga boy na nga na posa oza no fana mama bino na mutema te pour da onga na sala ki pe na se rendre compte que na sala pe du sum na sala pe mabi pour na sa kita na likambo bandoti tanga pas tonton Rolls ebi tonton Rolls bien ko wanga na hote donc c'est pas ni na bo mané pe di bana bino te so pe ndeni nga pe na mama na bino te me nga na lobi na tonton Rolls ayebi yo oyebi nga pe na bana to zo mbongo andoti ndangai abana tinda nga ana zemi zo mbongo pa Rolls pe se mizali ya ko bosa na te la tonton ok comment va démoser nga ko démoser non ya Pelvina na moi la mie tantina sala maki na ko so bosa te no dayo na ebiso no woni no sali no beta yo na siko beto ala ke beto fina libana tia beta nga poza ya na mama na beta nga kware Pelvina ubande kumoni makambo odoki mwana obangisa nga pardon mtazala mokolo okutukutu kobosana te osomelanga de maki na kwa epe atantisala maki oyisinga yaka obandi obetelanga lisolo ya Pelvina okosanga pwani okosa ake oyebi nga te pwani omoya Pelvina lokutonga makasi boni obangisanga kutu kasi okompreteke moto oluka manigasi eloko mobo alami bele mwana mie akosane ya Pelvina na yebi yo naza na bapreuve oyo esalike na yebi yo ozotelemela nini to na bilika bapofu ozotelemela grâce mama na ngai omoni yo nga foto boyana na biso soki na posa boyana nga je m'en fous donc na obino nakende mpo na posa yango te na yoka yango te pa avec ça eza un sens mpona bakokosanga makambo ovali yango mpenza oyoka preuve nini aza nango olingo osavoe vaincu comme ça ndenge nini bon omoni ezanga ntina mama na osa fo nzambe na osala fo na obeta yo bana kwa mwana ngai nzambe na yebisi na obeta yo kwa mwana nga awa oyebeba telefone nanga ewumeli malgré na change telefone ovikela telefone nanga bie na mando osepela nango nde na bateli yango ebita obeba display na bongi display bapreuve nyonso eza na kati ya telefone bando osola ne bavoice otinda ngai epa tonton Rolls nake kozwa mbongo so bolobi nabimisa yango nana esengi ozwa kimia avant ya bimisa la preuve aza nango avant bimisa bavoice sur le bas nango mama Pelvina soko oyebi ke téléphone yango tekoma nango na défaut de charge soko oyebi ke ye ozalaki nde na relation biso toya te po toloma libala na toza mposa tosunga yo soko ozo reconnaître ke oyebi ye oyebi Rolls eke osala shida ya zeli po bozwa mbongo mobali no aza awa oza mutu okokosala erreur na vie loba vérité avant que makambo avant toyoka ta boyo o peut-être ozala ngo kitoko na vie pas ça na loba vérité elo na yebite bobenga soupo la deuxième fois elo na yebite moto na yebite na ozala numéro no poani na ozala numéro na wapi bale c'est ya gaso eza o numéro na nga grâce aucune dokité c'est comme un défaut de charge faut tu bon pour ça la bien na WhatsApp eza photo et numéro te numéro pe ozala et ozala ngo pe azwa mais mwana nganze tani ba maniganse linga amimisi nga na ba photo TikTok nga alakisa ba photo na nga atindela ye donc même photo za tango ce qu'on a statut na profil et puis na sim on nga c'est yaya zela na yoka to yoka tawo na moni bodio eza wa conversation bino
Est-ce que est romantisation? Pardon, qui n'est pas rôle, c'est un abîme déjà qui nous dit dans la bon, on a ça un abîme déjà rôle, ça va qu'on a d'accord qui n'est pas pardon vraiment. Qui n'a pas parole sur alors c'est là va bien. Ah, et puis finalement bonjour, on a bien vu. Non, à 20 non comme tout passe, tout va me ça bien, je sais pas si on n'a pas de parole, ce qu'on a il y a là c'est là, il m'a ça là, il m'a dit qu'on a pas dérange mais bien. Ah, pardon, Prisca. Asa na ndala au mi makutu. Donc yo kende ka asiko, mi pardon pe no ume na ote. O ume na te. Lelo sana musala te ko sana pe musala te kende ka ni o zwika mo parole. O zo ni pardon kuma na ko sa mo wani sa vraiment les gens so yibi. Yo ko makamna na ngoma na ngazibo yibi. Yo kende ka kende o zweli ngo comme so yibi. Pardon Pizza Prisca, pardon. Ça va casser Pelvina. Ah, natina lisuba mbungu ya soza na mbungu wala yo defa après so ko la $400 après on le $400 yo kene comme ça na $400 so yo defa ta pa mutunga mo so ina ozo ndisela na ozo mo transport so ina mo ozo transport monter d'abord numéro de téléphone isa na habité ceux qui ngane na zo bien te numéro de téléphone ceux qui na 053 je pense qu'ils ont numéro na téléphone ils ont ngati Pelvina. Est-ce que nga fait le Pelvina. Pelvina, on a pas 6 mois de OK. Pelvina. Tina niveau. Oh ni na sala pona ote Pelvina. Tina niveau comment kuta tina niveau Pelvina. Pelvina pesa ko $200 te. 300 hein. Pelvina tina niveau Pelvina. Comme il m'a manié tina niveau Pelvina. Oh ni mo sala no mo ta télévision. Salut réputation dans la Pelvina. Non, le bani la famille n'a même pas pasteur non le bani Pelvina. Au niveau ça dans Pelvina. Sacrifier même bouton dans ma journée dans pour ça pour nous ça tous à la bien Pelvina. Pelvina oh comment Pelvina deuxième fois. Il bosse sur côté là que le au Emilia. On salue même réputation dans la réputation des bébés dans boka. Il faut surtout la manigater la photo. Mambozo Zo mo wanga na famati siko vraiment ta yo. Bako manigater statika lokuta, eza sous lokuta eza sous na plastique ah c'est. On le voit dans tes Te bala bazala raté mon frère. Tika ba mutuzo lo bana. Bala bazate. Ah toza sous na dossier bala non te. Vois TikTok hein. Vois Obazu TikTok. Même numéro à TikTok. Même numéro numéro au chaîne numéro Naïb Makambo te. OK. Et bien monter Osama B. Osa puisque Satan yo puisque Lucifer. Ce qui va reprendre la mot a 0 na kondi mango pona yo. Papa grâce joie kimia s'il vous plaît. On se retrouve juste après chers amis téléspectateurs. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, c'est une passe. Ndenge de commencer à finir biso na basi. Pour battre parole baraki. Tande basi bazalaka. Tande basi bazala. Tout ba finga ka biso basi. Mama na okamwa ndenge oti na niveau oyo. Ti likambo ezo bima yo zo wanga na kaka. Ozo kanota sonité. Oso kosaki de yako so bota bana. Zo za na bana te. Kokosa mutu zemi po ani po mona kika ke bozwe za wana to mbongo za wana na kosa pona récupérer kap mbongo. Ozule na mbongo na ndenga mabe. Yango zo mwa libano po ozo sala ozo ki na onga na bitumba. O pesa ka bitumba ti. Makambo nyoso yo sala o lia mbongo mobala batalela katango yo falela ka bana na ye alela ka mbongo ba mbongo na bimisa. Mais lelo tala ndenge to komi. Bandiko baso bozo tala ngai soki bosala ka makambo abo na ebiki ba misu bazana ndako baza pele ba citation oyo. Era ngoyo. Fo bongo wana. To so yebi nzambe te makambo boye nde sala ka batu boye. Era ngo fo ko yeba ko bongo wana obimisa makambo mabe oyo sala era ngoyo. Tala ndeko mwasi tisiko ya. O mwa pende nga obeta misu azo wanga na kambe makambo eza so ese revese. Botika osala boko lia mbongo mutoki ya mutu na ndenga mabebo ete. Luka soko lingi mobali zana soko ebise zemeza nango to kose zempwani. Poni no kote zo sila biso na munoko te biso basi. To so mi fingisa maka biso moko makasi likola makamoko boye na yebite. Na pasi na mutema pasi penza.
Autant de commencer à zo fingi sabiso. Kolia mbongo masumu. Yo moko zosala makama beta lingo lelisi mwa mbali ya bato. Ayebeta te lokote. Akikuta na ba situation mwa masumu no moko zosala sala. Écoute c'est na mwa mbali bato. Azo pepa makamba kubana. Yo bete libala eza malamu pona mwana mwasi. Lilo ba twa bala twa alias o eza malamu. Mais yo bani na bitumba. E bani na ndenga mabe bitumba. On peut yo moko ndo muto leki o luki bitumba o. Ndeko mo soko o sambelité za pasi fo yeba nzambe. Po soko bandika lokuta boy et si vi no eza ya kobeba. Luko yeba nzambe makasi. Eloko ezango po zangi kibo nzambe kati na yo. Osoka. Bandeko nanga bo sambela makasi tu bana basi boli ko sambela te bazo tilizaka bino mikolo oyo. Bazo tilizaka bino tongo mona ka mobali aza na mbongo yango bazo bomaka bazo kataka biso ba biloko mususu zo yeba te. Likoto zo nda kaka posa mbongo tongo mona mobali aza na mbongo makasi na kose loko boy na se loko boy yango bazo bomaka biso. Tozale kenge to tambola ko banga nzambe. So tambola ko banga nzambe pe makamuno so kezala malamu. Boye kitoko te. Boye fingisi biso. Ya ndeko mbali papa zono kimia. Zono kimia soki nzamba osala ngulu. Bo continue makambo libana bino bo continue. Nzambe kaka pesa o kimia. Nyoso eleka malamu. Po na omwa ndi na oloba te mwa moso yokisi soni na biso bana basi. Soni makasi. Esa kitoko te. Merci. Merci beaucoup. Pardon la parole au Pessinga. Donc, ceux qui n'azoyoka, na soni, na pasi, mais Nzambe kaka zolo kumu po lelo vérité et bien. Parce que à tozo sa vérité et sous karaka assez bima, bah tu vas comprendre et loko nini vraiment ya solo et ezoleka. Maman Pelvina na kanisa loko lelo ndengo ye na ba preuve nyonso ebimi na makamu nyonso ezoleka wa okokai kondima vérité okokai kondima makambo mais na moni ozondima kate. J'étais surpris tant na moni ko papa grâce je m'étais dit ndenge bakei boye bakosolo aroninga kosolo na mbali na ye po avouer vérité ayebisa expliquer au mona ke makambo ani ke silaka entre bino mibale tant musu papa grâce lelo palinga kaya wate ngana yeba ike leka bongo na bilo kwa awa boya nzimite na nzimite ke mobalo ya zolinga honorer ye abombele vérité mais na moni ke ti lelo boye olobaka vérité te et puis vérité bimi mais onzimaka te donc yangwana ndeza pasi. Or, soki, dans mon temps, on a qui déjà sœur Priska, tant on a qui déjà, soki ata onzimaki, na ebité, peut-être mon mobile n'a qu'aucun peu limbisao, peut-être aussi papa Rolls pas qu'aucun peu limbisao, mais yo au monyo zo kokota kaka na kati ya lokuta, bazo lobozo kosa kaka, mais yo moni bien que libala no yango yo, il fallait bientôt libala no il fallait salama. Nzambe pa lingaka te ke loko moko bozo bomba manase eza na seka ko zo mona ngoka eza caché pona yo or que oyeba te nzambe na dernier jour a obimisa ngo kaka a otika te mabe e rumela kaka ezala kaka bozo zo bersaka mabe tozo ko latisa kaka mabe bilamba propre nzamba linga bongo te yango moni lelo tokomi na suka mabe wana lelo vérité et bimi toyo ko yeba que non il y a solo vraiment ozalaki moi si ya papa Rolls. Donc, maman Pelvinello, on a recouru bisayo. Donc, c'est repentir pas il y a mon balinayo, c'est repentir et pas il y a papa Rose, c'est repentir et pas Nzambi. Parce que ce qu'on c'est repentir pas Nzambi, Nzamba olim bisayo. Mais papa grâce là on a recouru ko sengayo, il y a solo toyo qui se soni. Wana na sengi on a nous pardon. Olimbisa biso na nous basi parce que toyo qui se soni. Ndenge moko pe na wo senga pardon papa Rose. Limbisa biso. Vraiment toyo qui si bino soni. Limbisa biso vraiment papa grâce nako senga yo nako koloba limbisa pe maman Pelvina mais na yebite soko ko limbisa ye na yebite mais lo okana koloba limbisa biso basi nyonso oyo lelo to commettre loko oyo to kokai ko sala te mais to sali yango limbisa biso vraiment. Merci Corbe.
Merci Cordon pour la parole. J'aimerais juste un peu appuyer car on va de aussi lobby mais qu'on pouvons par rapport à verset biblique pour eux. Donc au mukanda ya Isaïe chapitre 1er na verset nango 4. Wapi oyo Isaïe zoloba malheur na engumba oyo bazotambola na kati ya lisomo. Wapi Isaïe bande kolobla Israël oyo eza biso lelo. Soki na bina nongola Israël pona kita na niveau na biso na koloba église to pe yo ozolanda nga to pe ndeko bakotali na problème oyo. Isaïe azote ya biso koyisa biso malheur na muto azobika na kati ya pasi ya lisumu, malheur na mutema oyo ezobomba vérité ezolinga pe kosepela nango na mabele. Na yina loba nini mama? Bible yebisi biso na kobakisa ko appuyer Isaïe koloba mutu nyonso akimaka to akotaka na kati ya course ezala mpona ye koganye eloko mona suka. Biso ba Kristo tokoloba course tozokima oyo bika ke na oganye na eloko malamu ramdesie na oganye nyonso luka oganye wana. Mais laisse-moi te dire bato nyonso bakimaka mutu na mutazana lifuti na ye. Lifuti oyo ozosala ndenge ozokima boye ezali. Eza soit ofutami na ndenge bien soit ofutami na ndenge mabe. Bafutaka ouvrier mon côté non par rapport à musala ya salité. Bafuta yeka par rapport à musala ya sali. Et azomi futa pe na travail yemo kazo présenter na kati ya musala azo sala. Na olo be la vie ya mutu moko awa. Vie on azo lo beza ya maman na biso pelvina. Cela veut dire musala o yemo ko azo sala o kino sikona na comprendre ngote. L'un soit après ko loba ko comprendre. Mais ce qui kino siko a comprendre ngote ayeba ki musala o nde ko futa yi. C'est bien beau de dire pardonner, oui, pardonner koya, mais conséquence à l'issoumu, ils ont fort que le cas au salaire. Du moins, mouta à se soumettre à kitaka. Non, j'ai vite compris qu'il y a ça avec ma bé. Bon limbi sanga, tope limbi sanga. Et ne si quand on est en bas ici, alors non, mouta comprendre pe na côté magablain. Mais si mouta on dit maté, à mon a oya ça les a pamba. Maman. Malheur toujours biso awa au revivre en et après ce continue à vivre mutu et se manifeste là. Na mona nzambe ko beta batu physiquement non spirituellement physiquement. Nzamba beti mutu. Ba osambele pona zo bikate. A tout bela obikate. Bo sali nyonso mutu obikate abi mutu sengela kufa. Parce que les foot il y a les sous mais aliwa. Pona ni ko kanga mutema no tango comprendre que vérité c'est dini. Vérité ya moi aussi ba italien mo pona ni zo kanga mutema. Ozoka passe à vie na mon côté. Ozoka passe à fitir na yote. Libalo ko kufa mais lobo bala mbadi mususu. Oui, eza lo lendo banaza mwasi. So boya nga oui libalo ko kufa. Mais lobi tango ke bala. Makambo yo katie le kakabwe. Et na beta ka c'était à chaque fois na loba ke mbongo ezaka makila. Alliance makile ko landa yo mama. Même na mutu mususu na mubali mususu na ndako mususu na nyonso mususu ke na vie mususu ke créer et ko landa yo kaka pe ko frapper yo. C'est le temps pour toi maman de comprendre que nkolo na posa nanga. Ko la kotelinga dans mutema pe azo frapper déjà. Faut mona mutema na yo mona o nyonso eloko na o ngana comprendre pas na nazo ebatiza soni deux hommes na biso to fandi to deux hommes mbali no fanda na ebité. Soni ndebo mara mutu mbango. Soni nde benda na mutu yo quand ozana muzokende ozokende ti okuyi ta ya kosenga pardon za tango za na bomo tango mbomo yezala susu te pardon na yo Nzambe nda osunga vraiment. Merci beaucoup. Merci Cordon, merci Bande Konanga nyonso. Mikolo telema ebele to monanité Zamba Israël a pambola bino bisika bozali. Tozali ensemble. Et problème ezalité na ba muso na okanisa ya un problème moi et Vincent il n'y a rien avec toute l'équipe et ça ba contre-temps par rapport na musala sinon tozali longo. Nazonga pe na lisolo tozali na yango bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes des serviteurs de Dieu, on se réserve beaucoup parce que so bato azosala busoto na bango bututu na bango salité na bango
on n'aime pas entrer à l'intérieur avec soto na bango. Les lois de Konabiso ont réclamé moi, bana na ye, mbongo na ye, il connaît sa vie. Vie au Yapona qui a ça la yango wana, conséquence na yango pe wana. Bien aimé, tant aux autres vie na basalité, aux autres comment on a brillant pour comme on a propre après, il y a toujours des conséquences qui arrivent. Quand tu veux aimer, aller dans la voie normale. Nous commençons dans le lingue sengeli. Aux autres qui n'ont pas la ligne de bandeli à l'objet. Nazwaki comme makango. Bon, ozwe comme makango, il n'y a pas de mbongo comme makango. À cause de comme makango. Ce n'est pas un problème à insister sur rien. Si les autres si mon frère cherche à se repentir aussi. Oui, ben ni basala kapo bala mwasi. Oui, ben ni basala kapo linga mwasi. Tango kena on a bavanti, au kota na pe na bavanti. Et nous on a kolobela c'est mon frère grâce parce que à kena voie normale. A kutani na conséquence ya baso ba mito sakati a kutani na situation ya baso ba ibi valeur alibala te parce que ce moto ibi valeur alibala a cause vie na été amona ngolo ko la marchandise a cause encore na été amona ngolo ko la mapa ya koteka na balabala mutu nyoso ya sombi akei celui qui se respecte ya omona le mutu o azokeli na makambo na voie normal kutaka na bavanti. Mon frère, j'étais que soyez bel amour en c'est Dieu qui freinait. Peut-être aux mois tard qu'on s'est préparé au loco Kagisabilo qu'on a libala. Peut-être pour découvrir qui est cette femme-là que tu vas épouser. Et ceux qui savent les aïkés, abanoko salango na boumouane. Peut-être puberté. Peut-être passe. Il fallait reconnaître jusqu'au point comme on a soukalo bâti. Si elle se défend jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une bonne femme à se marier. Je te prêche comme un serviteur de Dieu. Parce que la Bible dit ceci. Quand quelqu'un avoue ses péchés, Dieu va le pardonner. Nous sommes aussi obligés de le pardonner. Tant que nous avons la qualité, qu'est-ce que nous on peut faire? C'est-à-dire c'est sa vie. Vie na yango wana ya kosta kamibali ya kotutisa kamibali mitu mase soka o continue na vie wana suka okota mabele okuta na liwa moko za précoce. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas garantir sécurité à vie, non pas assurance à vie. Après si mambo nyonso lia ya ndekomba la zolo ka le bana na ina mbongo. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as quoi dans ma vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Les biens mal acquis ne profitent à rien. Soit ils ont trouvé une marchandise. Au coup de mort, on lala, l'homme on lala couteau. Mais souka, on récolté au yozobuka. Au lona malala te, au buka paipai, non, au buka au yoloni. Rien ne restera caché sur la terre. Nous ce qu'on a révélé. Donc, quand nous avons masala malam, il y a kosaka mibal, il y a koleka mibal mbongo, tilelo zowangana, ma preuve bimo zowangana, c'est ça vie oyo pour nous ala. Si on a ndako ya mwana mbalo, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? C'est dans le monde zowangana ko tapé ndako na on a kema tango zoko ke pa mbali mususu, o bana pe ka ko wangana. Voilà pour ça libala sikote ma sœur. Prends le temps de se préparer. Prends le temps de coloquer le mien ensemble pour au moins ce qu'on libère les bossons. Pour le moment, aux autres la bon, aux autres la avantage. On a pas ça les balader. Mon frère, grâce, sois fort. Zamboana a ébi pourquoi a révélé ma camouane et bimo et bayango. A lingio pe tellement mingi kangama na zambe na yo. Ceux qui parlent au bal mosso, le mec au PC tant les sous. Abongola na motema ayamba na nzambe atika vie ali sumazana. Comment tu vas te marier avec quelqu'un qui défend le mal jusqu'au dernier énergie? Non, c'est pas comme ça. Et puis à l'église ça semble là. Toto dit ça baba na l'église, toto dit ça va quitter sa église, mais nos comportements ne reflètent pas que nous sommes des enfants de Dieu.
À quoi bon qu'il y ait l'église? À quoi bon? Les temps où sur l'église, ok, retraite, ok, veiller au sein du protocole, au sein de la carte d'église, ça ne te dit rien qu'il faut à mon vie à sacerdotal. Vie à chrétien, ça vie à sacrifice. Les sous à la gogou. Mais bon, ça la peine zambé peut bazo quand on avait dit aux autres se respecter, c'est pas dit par quoi ça autres répéter c'est bon non. Ton dimi zambé ton limite se sacrifier pour naïe. Tout tika moki. De l'autre côté, on fait pas mon autre fait magambo ya malonga ya batu oyo bazo aspirer baza na batu malamu lobi. Mais tout ça on fait ya mutu moko boye a trouver le somme comme ses avantages pour naïe. Non? Que chacun de vous ait une leçon à tirer dans ses problèmes. Ce que l'ingé qui moi si, dans le lengue l'ingé qui aux qui est comme le camp, ou le qui s'aboutou moko, mais il a profité aussi ma. Et t'es ayo que mbalasim, na kosa la vie au susté. Ma sœur, osala le lengue. Ato zaki osama na muke, mutazo biso ke na na zemite toko seto liambo. Si c'est ton frère, au bazoko ça peut balayer un bon. Aux années 50, aux années 50. Chacun a une leçon à tirer par rapport à sa vie. À tabo bazolanda biso, et ça kaya condamné te muto a leçon à tirer par rapport à la vie na ya bo Christ na. Je pense que muke na lingana lo bayango ana. Zamba Israël akoba na kosala la baba yebi na noté. Po baye baye batika mukili baya okangame paye na ye nzambe pe aoriente baoya ye bakende okutana bato ya malamu o bakofana na kimia kolo apambola biso. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, et merci l'équipe Nabiso Conseil. Je pense que Bandego Ming Lelo Baza Naïsengo satisfait à la présence de pasteur bienvenu. Comme je vous avais dit que Tozana Yawa, Eza Moussala Ndemouté empêché. Mais ce qui est occasion, en tout cas, à hésiter pour intervenir. Je pense qu'il y a Mounié Binomoko. Donc, Azana Bisso et plutôt Pessimote na pasteur Sony, on dirait qu'ils étaient aux États-Unis. Je pense que Toza toujours ensemble et Tolobara. Donc, c'est qui est raté. La famille ne fait que s'agrandir. Batu raté, batu balongo la vérité en face, mais plutôt tout bakisaka batu par rapport à l'ikanisi de quoi vous kozanango par rapport à l'isanga ou tout ça là. Maman nanga ndewonanga moi si pelvi. Je pense que j'ai pas voulu présence ya ba negomi balé to continuer dans mon émission parce que je me suis dit oyo bon bazaki na posa yebana essayer yebani. Mais na lingi sikoyo soki biso bebisa ko ke to yaka awa te pona ko panza bato. Mais to lingaka vérité prédominée parce que moi biso eza vérité en face. Donc eza vérité neza na nos priorités na biso. Okoye bisa biso nini, to koye plutôt biso te mokoye bisa papa grâce nini na nyonso eleki sikoyo. Parce que là je pense que place à mensonge eza lisusu. On a compris juste que Ezaki Cop Nomo Salaki tournait mal parce qu'il rattrapait après 2 ans. Mais papa, grâce à ça, normalement, il y a bien des libala. Au Ibseni. On appelle Vibiso de Into Ideo, mais il faut le quelque chose. Parce que tous les qui a joué dans le baki, Oyebi Bangote, ou Niyaki totalement, ni présence, mais il faut que comme nous tous en souci, mais nous sommes équipés comme conseil, bah tu vas payer avant. Ok, ça va pas grâce. Ali Bisayo. Non, il beaucoup. Pourquoi il communique bon? Non, il va dans ta maman, bien mais ça n'est bizarre.
Vous avez beaucoup de macaron pensé donc pour yo ti siko zara convaincu zara ko naza nakoboko sala bien. Papa Casse, est-ce que vous avez le Cameroun là s'il vous plaît? Chers amis téléspectateurs, je pense que la conversation va être continuée tout le long de M. Zate. Tout continuer à la caméra, mais restez branchés dans l'émission Nabiso et vous aurez la suite dans Bamikolegoya. Merci beaucoup. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai Dr Pichu Tondele, dans la pharmacie et la formation, dans une formation à l'université à Kinshasa, dans la faculté de pharmacie, et puis dans le master na niveau ya université Marien Ngouabi, puis na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ezo ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et belé et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et koki kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça il y a un sérum, un savon, pour le traitement il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça il y a un sérum, un savon, ou CP gel douche, pour le traitement il y a un bouton et puis pour réparer le poissonayo. Nous avons dit 6 cheveux, pour ça les lango, huile nango, na shampoing nango, pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils ont anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Il y a les boumou, tous allons na kiss na biso diazostimule, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie, tous allons na kiss na biso zingenalis, suppo na comprimé. Vous allez traiter différentes formes, il y a hémorroïdes internes et externes. Vous allez régulariser le cycle. Il y a maman. Vous allez kiss nabiso sensifos. Vous allez kiss il y a malaria présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez kiss nabiso méamycine crème. Vous allez traiter différentes formes. Il y a maladie ou il y a ploposo. Mycose ou c'est la na makolo ya bana nibali. Maladie empêchement palata et pas ya bana. Na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex. Vous allez traiter différentes douleurs rhumatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen. Vous allez pommade tomuli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Vous allez na médecine crème ndenge na tamaki. Vous allez na allium. Vous allez kiss na biso ya tension. Vous allez traiter hypertension. Vous allez na borex. Vous allez kobombisa système ya papa. Vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila. Vous allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon. Vous allez tisane na biso, vous allez traiter ba myome, ba fibrome, ba kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Vous allez payer na diabétine, ou vous allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso, ou vous allez neutraliser poison na kati ya makila.